Président Inosbi a une relation mon côté il na Ben Affleck na sens ya zo kanisa wana. Ben Affleck a sala entreprise wana pour chocolat na bato olinga on États-Unis. Yo kanti ba benga Inos Pwani. Ba benga pa ibo beta musique. Ba ibo beta musique, ba ibi ka ressortissa ya kuna, il faut à ça la plus voilà information sur le prophète. Pour ba benga qui pas un musicien. Na lobby bo. Musique nini ya ko beta devant Jennifer Lopez. Ah, yo kanga na so expliquer oti. Yo pe et tambo. Moi na bato a réussir na vie zo ya c'est chaque jour un papa ndingwana. Ils ça la passe, ils ça la sonne papa. Repose-toi, tika moi na bato ça la carrière na e. Azan la lien na bato ya faire wana. Ba fereo ba travailler kada na Kivu parce que Fleck a ta patron monnaie. Il a le business, il a l'investissement au Kivu. Ce que je te dis c'est vérifiable. Ben Affleck. Oui, na moi c'est Jennifer Lopez. Ba américain combien oyo ya côté na bango et ça problème. Car Ben Affleck ndi amoni ils a problème. Pourquoi? Parce que bato ya Kivu pour ça attention na ba relation na ba américain. OK. Parce que les Américains ont des grandes stars wana. Na ba homme d'affaires américain bazo installer bazana biloko ba installer. Ben terrain na ba Kivu. Alors ba oluka pe ba leader ya Kivu. Presque tous ces artistes bazana ba relation na bango minene. Pourquoi artiste na yé a tanga sala featuring na danser à 50 ans alobaka bongote. Tanga sala featuring na Olivia ça américaine té. Comme ça danser à 50 ans ya ko influencer té. Donc ceux qui ça Inosbi comme et le ça bango passe parce que niveau au Inosbi azali bango bazo comprendre ndenge ni mutu na âge ya ko komati na niveau na Rwanda azana bateau ba simana yi ba homme d'affaires américain o ba installer ba café au place ba invitagi Inosbi wa yango na yeko yebise que ce mien so azo sala ba émission na ye atika kotanga komba Inosbi parce que azane na problème morte asala ba émission ninga sala ba bêtise ninga mesana ko sala sans okotsa président Inosbi na kati problème ya ye na patron nga euti wapi. Une fois, le président fait un rendez-vous avec Sango, na bosso na politique. Kukuta bakutanaki bakangi ba photo transport o ba pesa ki wana. Nde troubla ki mutu. Et troublé mutu ti aluki contact akomo luka président Inosbi akende ko solliciter ke abanda osala musala mabe oyo ya sala kana artiste oyo asutena kawana. Donc abanda aza ko porter parole à Inosbi. Mutu moko boazo porter Congo likolo ndenge wana banda travail na bato ba délire c'est ça ko miki ça to baki non mais c'est to travail non na lulingo. Yo zana ba prévo Denis Le Serigo Lugabino que au contredire na pour ça na ko porter parole il voulait travailler il a dit de sa propre bouche qu'il a ko porter parole à Inosbi. Musala oyo sala pas fali yango nga osala pas na biso. Biso to boyaki. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Lors il y a dernière sortie médiatique, il y a le prophète Denis Lessi Asakina ngai personnellement a tenaki ba propos moko, réflexion moko, asaki analyse moko sur l'artiste musicien Inosbi en rapport avec ce qui passe na Est, ndenge bisono sur le lot toza ko compatir, toza ko lela, nzamba yo kamawa, toza ko senga na ba konzamboka, ba multiplier ba stratégie pour que les Cambo ya Est ici là pour du bon. Et prophète Denis Lessi américain ko sala moi américain ko soulever moi ba élément moko en rapport avec l'artiste musicien Inosbi na Ben Affleck azali bongo acteur américain na moi c'est Jennifer Lopez azali pe actrice et puis chanteuse na niveau ya Amérique américain pe ko sala moi ko beta moi lisolo moko ya moi lien na bango par rapport ya moi makambo ezoleka na Est et na ngambo Inosbi en tout cas ba digérer yango mabe makasi parce que pona bango ezali ba accusation moko ya makasi trop. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'émission na biso ba yoko sala o ba bengi droit de réponse ezali droit na bango. Ceux qui ba moni likamo lo ba mi na télévision ezo sepelisa bango te en tout cas bazana droit ya ko sala droit de réponse na bango. Ba lingi ba éclaircir sur certains points o ba vraiment d'accord te na prophète Denis Lessi en rapport avec Inosbi, Ben Affleck, Jennifer Lopez par rapport à Nyosoyo, prophète Denis Lessi Goloba. Sinon, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, chers amis téléspectateurs, où nous recevons le porte-parole et Inosbi, mais avant tout, tout la nana nous éléments où il y a prophète Denis Lessi et puis tout le à la plateau Nabiso pour que tu aies invité Nabiso. Merci. Ba homme d'affaires américain au ba installer ba café
au place ba invitaki Inos Biwan Aflek wana ana société mu mesa ba café ba nani oyo salaka yango mona ba yambaki Inos omoni Aflek ezala goma kuna ezala este ça ba chocolat entreprise de chocolat moi bien beau ils ont bima na Afrique la Congo wana nde Ben Affleck asala entreprise wana pour chocolat na bato olinga on États-Unis yo kanti ba benga Inos Pwani ba benga pa ibo beta musique ba ibo beta musique ba ibi kaza ressortissa ya kuna il faut asala plus voilà information sur le prophète pour ba benga qui pas un musicien na lobby boy musique nini ya ko beta devant Jennifer Lopez te yo kanga na so expliquer yo pe et tambo au préciser le mot na parenthèse parce que biso de comment au lobby likambo moment ba interpréter na ndenge na ba pona likambo Inos Bi tant au lobby que Inos Bi invité qui est pas ya c'est-à-dire ba musu ba ko interpréter on dirait que na soirée wana mais azala lien moko te na makambo itali ba te azana lien nde ba ko kufa na est te azana lien te to longola wana mais azali non azana lien te mais azana lien na ba tu affaire wana ba fereo ba travailler na Kivu parce que Fleck a ta patron monnaie. Il a le business, il a l'investissement au Kivu. Ce que je te dis, c'est vérifiable. Ben Affleck. Oui, moi, c'est Jennifer Lopez, oui. Bazana, société Oyo, et ça la rabat. Mais ça dit, Bazana, société, la balade, ma ça là. Mais Kobeng, c'est non si bien que non si bien dans lien morona par rapport à c'est un Kivusien. À la Catalubing. Et sa business. So, ok, na. Ministère de la culture et art ba web so biloko wana so ok na ministère wana yango toto sala lobbying moko ya ministère de la culture et art na kuna et voilà te ko bongisa biloko te on est maintenant à l'époque en fait aux exposer Inos Bina nazo banga compréhension non compréhension ezali boy bato qui vous pour ça attention na ba relation na ba américain ok parce que les américains ont des grandes stars wana na ba homme d'affaires américain bazo installer bazana biloko ba installer ben terrain na ba na Kivu alors ba oluka pe ba leader ya Kivu voilà je pense que bisona bino to landi ba propos oyebimi na monoko ya prophète Denis Lessi et comme je vous avais annoncé que je reçois na plateau na ngai le porte-parole à Inos Bi qui s'appelle Cartier Hassani, celui qui est mandaté pour venir essayer pour venir corriger quelques propos oyo bazala ngo contenté na oyebima ki na monoko ya prophète Denis Lessi. Cartier, bonjour et bienvenue dans cette émission Rendez-vous valable. Merci beaucoup. Bonjour. En tout cas, na sepeli ko yambayo na tala na TV na ba différentes émissions na kutana na yo tango zara pa ya kulutu na Félix Oise quoi. Tu qui déjà pe Adidas Arena avec Félix Oise quoi pesa roya kala mingité donc je pense que bandeko belé ba ozala au rendez-vous. Bonjour. Oui, ça va très bien, tout va bien. Je crois il y a Inos Bi artiste basé belé c'est ils ont porté sur quoi yom to luki to ba luki c'est comment on peut tous se retrouver pour là. Non, je crois ya président Inos Bi eza que presque batunyo so baza bafana naye parce qu'il y a moto aleki na compétition musicale presque Congo modumande efutaki donc du coup biso nyonso tozaka déjà bafana naye donc tant on azaki susu na bouloté na mona que non comme déjà moto na lingare depuis kala kende ko frapper porte et aujourd'hui je suis à côté de lui quoi. Comme son porte-parole. Oui comme son. Donc quand on vous voit directement vous représentez l'artiste musicien. Oui. Sinon Boni Masolo ya Madeleine. Oui, ça s'est très bien passé. Quand on a pesi bandeko nyonso en Belgique, merci na ndenge ba répondaki positivement na concert na biso. Et le cas qui très bien le président s'est produit na ba invité na ye, ça s'est très bien passé. Voilà. Et après boye kozonga à Kinshasa. Ouais. Et tout le monde qui événement moko salama ki na niveau ya Brazzaville. Oui. Et tout le monde qui réaction ya ba fanatique moko boye na Inos Bi. En fait, les gens n'ont pas vraiment bien compris qu'est-ce qui s'est réellement passé na événement bozaki na mwana. Non, événement nezala qui invitation, invita qui président Inos Bi na organisation et salema kuna ya basket. Ba mona que non, il faut ko benga jeune oyo azo porter vision na ye puis batu nyonso baso sepela nango, ba invita qui est comme invité de marque et événement wana. Alors il s'est fait que chaque mboka ba artiste baza kuna baza ba polémique na bango. Lui ne sachant pas ce qui s'était passé là-bas na ba polémique na bango aye na ko se produire
et puis tant que comment qui moment où il fallait qui ayemba chanson ou ayemba qui na moko na bango or moko wana zalaki na relation il y a bien tena artiste mususu kuna où il fallait se produire zalaki sur rendez-vous alors tant que président il aussi bien introduire nzembo wana nde ba quelques fans ya ba artiste où bazara en froid na mususu wana ba sepela kité. Mais après quelques minutes, bah, il y a bango na nzembo et puis ça continue. Mais tout le monde qui bah non ça la signe le roi il y a musicien non, c'est parce que ces gens là groupe batuana quelques personnes wana baza bato ba soutenir artiste mususu wana oh artiste mususu wana ya zaka pire petit ya Fally Ipupa yango esalaki ke basa la signe wana mais ça n'a rien à voir na ndenge bato ba raconter ba bêtises na télévision et après là ezaka eloko mo elikaki après quelques minutes président inos bien conscientiser bango la kisi bango kinga na kokota na polémique na binoté moi je suis du Congo d'en face n'est que se produire pour na sepelisa bino ba conflit na bino vous allez régler ça là, à l'interne et puis ces produits ti azongi na ça s'est très bien passé. Sinon, l'actualité ni boza nango. Non, l'actualité c'est belé le président en plein studio, azo préparé album moi Robi Makalaming. Déjà en 2024 ils en a ba élément biloko bien Robi Mabima wa pona kola ça déjà couleur album parce qu'il est en train vraiment de travailler cette fois-ci pour na ko sala un peu plus par rapport à l'album na Liboso et les gens ne seront pas déçus. Tout le monde a déjà sorti il y a chanson na biso Pia Kandenge Kanga qui presque monde entier. On a déjà là qui ça couleur album ndenge ko sala makambo bien ça. Voilà, donc pour le moment, dans le studio. Oui, oui, dans le studio. Mais oui, tu as dit la production de tout le monde est net pour le moment. La production est tellement ébellée, je crois dans quelques jours, le big manager que je salue, le prince Balou, mais la PC Mbote Sikazali, ils ont préparé déjà le calendrier. Bientôt là, il y a beaucoup de productions, même la Liban d'Amboka, partout. Donc, quand on n'est pas dans Bisso, c'est bien quoi. Très bien. Et toi qui les solo, tant au bêtis les solo, oui, vous avez en plein studio, vous avez préparé, et non c'est bien vous préparé album naé, mais tout le monde est une grande star mondiale qui s'appelle Rick Ross. À sa vidéo, moi j'ai au tanga, bandeko artiste, au hasard pour ça la bango ba collaboration à niveau Afrique. Il a cité beaucoup des artistes et na RDC Awa, il a cité les noms de Inosbi. Impression à binomo personnellement. En fait, c'était quelque chose déjà boyé baki ango déjà ou bien binomo pe surtout quand il est boyé qui atangi comme Inosbi. Non, vidéo ana écoute ki biso quand ninge présence a toujours na studio, écoute za na contact té na équipe Rick Ross, ba non ba kutana té. Il s'est fait que Rick Ross a l'amour qui naie comme alandara déjà musique à un artiste, ayebi Moussala au président Nosbi a ça la recommé la caille. Ndé a monné que non, je dois collaborer avec ce monsieur. Malheureusement, il pas ya bateau CP la évolution à musique congolaise. Ba mona ki yango on dirait ils a coup monté bilo morning. Or c'est une chose au batunyo se fait qui va encourager jeune leader azo sala makambo o ils a connu na bato le roi Rick Ross. Mais aujourd'hui, tu vas voir au remarquer il y a même certaines personnes oyo bazoya kufinga même Rick Ross. Pourquoi? Parce qu'elle a cité le nom d'Inosbi. Or, même personne, il y a 2 semaines avant Rick Ross a la vidéo, bandaki kotia ba photo à Rick Ross qui a kosa la featuring na artiste na bango. Tant Rick Ross a sali vidéo ba longoli siko publication qui a kosa un artiste na bango, ba komi ko s'attaquer na Inosbi. Pour rien alors que Inosbi n'a aucun problème avec un problème na Rick Ross et puis la collaboration il y a musique. Mais ba toazo c'est pelaté pourquoi? Parce qu'il s'agit de Inosbi. Yango toyebi tozo sango ke makambo ya pas yezwa lisusu makasi. Donc wana kareza et logo Rick Ross alobi metala ndenge bo paniquer. Donc prochainement boyo ke susu makambo susu ko ça bino passe parce que jeune leader travail na ye ezokende musika oyo bino moko boyebi force na ye. Alors biso tozo vraiment ko décourager batu nyonso bazo soutenir banti valeur wana ozo mona bazo ko finga gratuitement président Inosbi na makambo depuis Rick Ross aloba Inosbi n'a jamais dit un mot. Avant na équipe à CPL comme artiste, bazo travailler à l'interne et nen ba ça la chanson na bango, bat baza la patience. Mais déjà il y a déjà un contact déjà et ça la déjà. Oui, ça c'est parce qu'il est bien professionnel. Rick Ross bien professionnel. Donc maramio ce sont les cas bien ba ça la surpris. Donc déjà là nous le but aux la surpris donc quelque chose se prépare. Oui, les choses se préparent. Donc, côté déjà contact. Déjà, parce que Rick Ross a un moteur à l'air pour les candingwana, c'est-à-dire avant le bas, préparer des équipes naïe et Marambozo qui est bien. Tu vas comprendre le ça, mais toujours communiquer. Toujours dans le même optique, tout le monde a dit Inosbi, Azaka bon invité dans la soirée
Ben Affleck, Oui. acteur américain, et puis Jennifer Lopez. Oui. Et là, ça là, nous bel plaisir, comme on a un niveau. Il y a Jennifer Lopez, quand même, c'est Jennifer. Ben Affleck, quand même, c'est Ben Affleck. Comme on a organisé soirée na bango, et vas-y, artiste musicien congolais. Ti Kuna, Ayurobeta, nous tous on avait applaudi pour ça. Mais autour de la révélation, et pas il y a prophète Denis Lessi, en rapport avec cette invitation. Yonanga, autour de la prophète Denis Lessi, qu'est-ce que vous, quelle est la réaction à Bunizani par rapport au Royo Kanyon Soyo, prophète Denis Lessi, lobby sur des révélations à Sali par rapport il y a contact quoi tout le monde a dit non c'est beta na soirée na bango. En fait, ils ont révélation moroti. Monsieur Denis Lessi, c'est c'est un paranoïaque. Toi, mon frère. Non, je suis clair là-dessus. C'est un prophète de Dieu, mon frère. Comme on a ROT. On ne touche pas mes ouais. Non. Chaque mboka, ils ont bateau basala fierté mboka na bango, na bateau oyo basala honte ya mboka na bango. Donc, monsieur Denis Lessi ça parmi bateau basala honte ya Congo. Et puis asala rango très bien. Chaque jour asala réforme pour que asala abanda oyo sa Congo soni na mokili. Ce monsieur aza mutu moko kutu na bito so ba mbare pona nini? Aza mutu moko nga kutu na rosenga ba pasteur ba se réunir ba kende okangata makasi ba délivrer. Mon frère, parce que Eli Marambuya Ben Affleck. C'est ça, nazo argumenter parce que bani mamoro koko. Non, parce que ba jugement moko boye. Non, les jugementé, ça par rapport à comportement à mutu parce que vous allez remarquer on comprendre que Yé Denis Lessi so Hollandi ba sortie médiatique na ekala. Bande toujours kofinga mais jour ba kutanaka na président Inosbi a changé le langage. Problème ya yé na patron nga euti wapi. Une fois le président fait un rendez-vous avec Sango na bosolo politique, na bosolo na politique. Donc tout ça c'est ezakara papa Sango mutamemeli biso makambo nyoso. Parce que yé muto asala ke abenga Denis Lessi que président Inosbi azo le kanachien na. De Denis Lessi akenda sala effort akende kuna na chaîne akende okutana na président Inosbi. Kukuta bakutanaki bakangi ba photo transport ba pesa ki wana nde troubla ki mutu et troubler mutu ti aluki contact comme luka président Inosbi akende ko solliciter ke abanda osala musala mabe oyo ya sala kana artiste oyo soutenir wana donc abanda aza ko porter parole à Inosbi Toke Malembe oui. Toke Malembe Déjà, moi je connais que prophète Denis Lessi, c'est un patron. Azana vinaya bien, azana mituka, azana ndaku ba mapangu, azana déjà muto, azana mubolate. Wana ngana yebi déjà bongo. Mais ce qu'on lobby dans le lobby, tozongi non le lobby, faut tu nous faisais à Sango. Oui. Sango a bien dit prophète Denis Lessi pas kuta disena Denis Inosibi. Oui. C'était dans quel but? Je ne sais pas. C'est ça. Des sikabiso toujours comprendre. Yango na koyebisa. Lisusu Sango Mokonzi sika zola azoya mabiso et sika zola na biso ce qui prochainement za na rendez-vous na président Nosbi atiko bengela reba anti valeur wana siko tango bengi tango Sango bengi lobi basola ina Nosbi ke abano sa akuma après wana après raconte wana yesi quoi comme luka président Nosbi pour que aban asolola na donc ba solola pour que akoma porter parole na abana o défendre denga défendre Denis Lessi ça porter parole mon frère mais ça porter parole la famille Asa pour un anti-valeur robot tu sanctionnaire. C'est un parmi lui d'ailleurs c'est Asa il écoute donc ne mutazo chapeau président ya anti-valeur wana et puis musala nda zaki na posa usala ngona foko ngobiso to lobaki non on ne peut pas travailler avec un immoral comme ça réputation les a bien té na mboka presque tout le monde a yebi ba salité ma be o sala kana donc osa référence té or Inosbi est un réverbère de l'univers congolais. Mutu moko boazo porter Congo likolo ndenge wana bando travail na batoka ba Denis Lessi ça ko miki ça to ba non mais c'est to travail na lolingo yo zana ba prévo Denis Lessi ko lugabino que au contraire na pour ça na ko porter parole il a dit de sa propre bouche que na ko porter parole à Inosbi musala oya sala repa fali yango nga osala pas na biso to boyaki et je suis clair là-dessus au contraire nga combien de fois il a appelé tout ça parce qu'il y a quand qui transport ba pesa qui wana banda opesa chaque fois qu'il y a banda ça ba émission biso to za mbonga osa ya ko banda ko nourrir ba anti valeur te zoa salaire na côté ça la kuna chez nous cette histoire ne passera pas et ça que nous sommes tabou ko zona musala ndo banda ofinga chaque jour. Est-ce que vous avez des preuves qu'il est payé par Fali pour passer à la télé quand vous affirmez comme ça vous montez que yo ko era na terrain au non quand lui passe dans une émission pour reconnaître le mérite de Fali c'est là de fait de lui son porte-parole surtout yé ko futa mutu ça
na musique ofuta moto eza ba manière ebele na dédicace ye peut-être se rejoindre ndenge babwaka kaye eza manière ebele ofuta moto siko musala na sala kana tu es vraiment sûr que un papa comme ça malgré azana problème psychologique il a une crise de puberté retardée awanda osala ngo gratuitement non il est fait parce qu'il y a bien oni na gagnaka gratuitement bona moni papa na tika ministère o bande ko sala abanda ko mané porte-parole à musicien et aujourd'hui so ba te belé batiki mambo sambela likolo na ye parce qu'il a découragé la jeunesse congolaise pour mona ke nzamba zala bat nyoso so moni o mo bina ke no sege nzamba zala na été so nzamba zala ki me muto akomi boiti asa mutu moko akobanda kutata oleka na TVT ozomona bino bato ozala na boko sunga ye bo memata na hôpital moi je défie si so ba memi mutu ana même na HJ awa ba côté na scanner vous verrez qu'il a des problèmes psychologiques parce que ce n'est pas normal à son âge abana ko tenir ba propos atenaka il est trop vulgaire donc pour Abino Denis Lessi a un problème contre vous parce que bon la linga travaille to boya ki ko travailler comme communicateur abana sa musala wa sala ka kuna kotia sala c'est ça des péchés au président na sala qui pour qu'il y ait la proposition selon Bino t'es pas Denis Lessi qui a besoin comme communicateur mais oui mais oui ayebi yango très bien ayo contredire ngate a expliqué aussi l'objectif ni ba bengisa ke kuna po yakuta na président Inosbi c'était azo sala zo luka contact façon les jours on paye pas les canaux na bosso na non il y a les karaté je ne crois pas qu'il y a les karaté jour ayaka na ika vite fait ba solo li azui na transport azongi azam tumo a vivre na ndingwana on les connaît très bien maintenant c'est quoi maintenant quel est votre jusque là vous ne faites que non c'est-à-dire que ba bêtise au lobaki na télévision na biso to boye collection parce que isa marambo isa na mutu na makono. D'ailleurs, Azo maîtriser ta géographie. Ou le bailleur moro, lobby Ben Affleck, en collaboration, na Inos Bisogi sur le. Donc, il est impliqué dans Maramba Est et tout ça. Or, Ben Affleck, wana yazo tanga kumone facilement d'ingwana. Aza muto Marambo, o akenda même ko plaider cause ambo na biso na niveau États-Unis. Pona toujours guerre na biso à Est. Soro kutana docteur Mukwege oyebi so quand ayambaka ye makambo basolaka pona cause ya mboka na biso et puis société azo bana société soki ya café non lui il a parlé à chocolat ozomona ke mutu moko aza déraisonné ya kenda déjà kuna na Goma yokuta société moko ya munene Ben Affleck ya Ben Affleck ya café ya chocolat asa mutu moko aza ayebi makambo azo bate mutu apesi ba information ya koloba oloba na kombo na ye mona azaka maelete yo pe papa on peut sur information sans vérifier tu viens dire des sales besoins à la télévision biso to regretter le comportement na président Inosbi azana relation mon côté il na Ben Affleck na sens ya zo kanisa wana président Inosbi à part Ben Affleck président Inosbi a bandi ko fréquenter ba grand lelote ba américain combien oyo ya côté na bango isa problème te car Ben Affleck ndé amoni isa problème pourquoi parce que amone ke non ndenge Inosbi akende kuna zo ki mbongo moko ebele akanisa ke pe ozo part na ye azuite ndé ça dépasse. Et puis, relation en président Inosbi na Ben Affleck, ça, depuis ce qui 2013, c'est une relation qui dure de longtemps. Basolo laka, bazam tout le monde apprécie la musique et le président Inosbi reste toujours dans le cadre ya Moussa na étant on peut akende kuna ba futa caché na comme artiste. Ndenge pe artiste belé basala. Presque tous ces artistes bazam ba relation na bango minene. Pourquoi artiste na yé tant sala featuring na danser à 50 ans lobaka bonti. Tant que ça la vie na Olivier ça américaine te comme ça danser à 50 ans il y a beaucoup influencé te donc ceux qui ça Inosbi comme et le réseau ça bango passe parce que niveau au Inosbi azali bango azo comprendre ndenge ni mutu na âge ya ko komati na niveau na ça koyeba musala mon frère to recadrer makambu s'il vous plaît diminuez-moi adrénaline non parce que je sens que tu as vraiment envie d'attaquer mais to kitana adrénaline muké le prophète Denis Lessi sokolani ba propos na ye ko nga na comprendre ki ezali ko loba kotalisa que ba artiste na biso ba leader opinion na biso que c'est les Américains qui sont à la base ya makambo zo likana niveau est c'est-à-dire que bazali bato bazali ko comploter pour que mabeza na est kuna alors il faut ba leader d'opinion na biso batika ko luka kozala contact na bango de peur qu'ils a mal interprété que baza peut-être na sima na bango de apesaki ayaki na un exemple ya Inosbi wana la répète na mege un peu ko limbola moi mukie yango ya totuni bino bozo reconnaître que selon bino bozo reconnaître que vous avez un lien moko boy particulier na Ben Affleck par rapport à makambo zo likana go na est question na tuni yango yango na zoba keza bêtise
Ben Affleck aza politicien te. Aza mutu moko asalaka na ye bafilme na ye asala baactivité na ye na jamais ya baza na biloko moko ya monene kuna ya chocolat yango nazoyeba c'est une supercherie de bas étage eza na sens te makambo azoloba wana Ben Affleck aza na ONG na ye oyo je crois ezaka ECI je crois ezaka kuna esungaka bato tout ça ça n'a rien à voir na makambo azoloba wana et puis Ben Affleck wana société azoloba wana ya chocolat mais ata yo moko moto andingi wana kasi asala ta tourna no akende kutuna quand tu veux dire des choses il faut qu'on vérifie. Ben Affleck n'a jamais une société à chocolat na est et puis ya kanisa so moto abika est la kisi goma illettrisme na kanisa so ki est la kisi goma ezaka ka yango mote na est Bukavu pesa na est Manyema pesa na est. Tu vois, alors, tant azoloba, il faut aller azoloba na nini, azoloba na Bukavu, Goma ou Manyema ou soit Banini. Mais il vient dire des choses, moi lobby. Donc, ozomona kaza mutu moko déraisonné. Moi écoute okota na fond ya dossier nezate parce que nazomona comme mutu moko boyaza, il faut ndeko sungaye d'ailleurs. Yango na yeko yebise que ce mien sera azosala ba émission na ye atika kotanga komba Inosbi parce que azane na problème morte. Asala ba émission ninga sala ka ba bêtise nenga mesana kosala sans okota président Inosbi na kati. Et puis ça fait très mal. Inosbi oyazotang avec légèreté ndingwana. Na ba artiste congolais awa. So ok na goma kuna. Okukuta c'est que l'artiste a fait pour la population. Asomba terrain atongi makambo asali même ba forage bato azotanga ba classe bazo sala oye na mbongo lobi kazaka na ngwana ya lokuta wana. Il n'a même pas construit non fait rien. Atika la ta kotangisa ta mutu moko te na vie na ye avec tout ce qu'il a gagné derrière les gens. Mais le président Inosbi na suer ya moto qui ne azo gagné azo kendo sala ba action pour na soutenir bato bazana ba besoin. Mais moto ndengo na toi tu viens avec toute légèreté ko ya kolobia na légende moto yo azo porter le drapeau na biso likolo ndengwana bato azo reconnaître ye mondialement yo moto mo bozo fa na Kinshasa ozo baluka pour na singa ba mbongo oya ko finga rien facilement à la télévision ndengwana. C'est regrettable. Des graves accusations selon Bino et Asali contre l'artiste. Oui. Et ça va grave biso kutu ndeto to mona ke no to meme na justice te mutu ndingo meme sur la justice akokanga moni mutu déjà tant va côté na tono ya acide. Je crois que sur bimi ba ressources normales. Tu comprenais que non qu'on meme sur ne ça pour enfoncer sous davantage. On a beau meme la justice. Mais on pouvait l'amener parce que ce qu'il a dit là il ne sera pas prouvé ça devant les juges. Ce sont des bêtises. Bon, tout le monde est venu dans la sens de remettre en temps la justice et puis l'obi a oya sengi pardon tout parce qu'il y a eu une sonité. Tout ce qui est ndengwana biso to ka recadrer atika babuzo ba na komba Inosbi. Lobela artiste na lobelaka. Bosala ba débat na bino bosala na bato mesana bosala bosala ngo bien déjà. Nous on se focalise sur le travail et puis depuis qu'on a commencé le président Inosbi atika la jamais pour créer problème l'artiste mort. Mais vous voyez toujours acharnement nyonso pourquoi parce que l'artiste a réussi sa carrière. Yango na ebisaka ba jeune bosala la musique. Quand une référence est attaquée c'est toute une génération qui est visée. Bazo mona que les gens na bino amati tellement likolo, bino pe boko ma place wana bazam ça va décourager bino ke boko ma place wana te. Or Inosbi azo porter espoir na bino, bo protéger bo tika Holanda ba déni les surti. C'est un monsieur déraisonné. Et message nous aux anango parce que l'homme sous ces récoltes na mito abatu pensant que ma besoin de kana est bateau bazo nyoko la biso Inosbi aza non en fait bato nyonso akenda classe o atanga ta classe muke abike bilo nyonso wana ezana ngolo buta même ba politicien ba lelo na biso après émission na politicien nyonso alandaki amone vraiment que non muto atiko le kata na classe parce que makambo zoloba donc ça n'a rien à voir. Inosbi un artiste musicien ozo ça la fierté en mboka na comme tous les artistes. Ouais, babilo wandengwana or que guerre à est ozomo ndeng ba militaire na biso azobunda diplomatie zo salema oyo ndenge communication zo salema et pas ya son excellence Jean-Pierre Mbemba zo pesa position makambo nyonso mais toi tu viens dire des bêtises bazo mona lelo pena ba konzi ba moni vraiment le roi ça c'est un fou. Je m'excuse de mots ba mo mona le roi mutaliboma na ba raisonnement ndengwana. Comment quelqu'un peut raisonner comme ça? Il a raisonné trop bas. Donc, la relation d'Inosbi et Ben Affleck se limite à un niveau. En fait, il y a posé une question.
musique nini oyo bakobengisela Inos B pa ya Ben Affleck na Jennifer Lopez. C'est quoi artiste oyo yakumisaka na sala musique nini oh soki ezalaki on parle d'Inos B. Pourquoi vous avez la tendance ya bimara libana na muto oyo? Non nazo bimate. Si j'ai un muto là c'est Inos B et Denis Lessi. Vous avez la tendance au côté ça muto. Hier aya ko représenter ndenga na ya je viens représenter l'artiste Inos. Mais hier pas tika côté yo peut-être reconnu mais hier tika jamais reconnu. Non, Aza reconnu il s'appelle partout Kaza Wari on a évité que alors quand déjà quelqu'un a réfléchi ndengwana azomona ke relation nyoso Inos B au sala pona bango zo sala bango nyoso ana eza pasi oyo to yebi ne makambo na sala ka parce que alobi ke Inos B a moni musique ni Inos B a ebet la kunate c'est-à-dire que soki Inos B a beta la musique ya malonga te oyo azo ignorer mais artiste nini ana Congo o sala déjà une chanson plus de 200 millions de vues c'est l'artiste Inos B la musique oyo azo ba ki aye bien ngote et lui comme il est là comme ala na mambo musique ayebi musique ya Inos B banda carrière ti le loza ngo nyoso na mutu na ye akangango nzembo nini Inos B ayebi koyemba te et puis différence nini oyo azomona siko ya artiste oyo alandaka na obiso tozo sala c'est la musique ezaka ko sepelisa bato ne biso pe tozo sala Inos B lelo ko ignorer makambo azo sala siko Rick Ross aye ko ndima bêtise Rick Ross aye ka fandi boya bandi ko ndima ne bêtise abi ba américain ba tala la place intérêt zali ba Hollande Inos B donc ba moni penza ke no Inos B a intérêt makasi ko lika fali oyo alobelaka donc abi par rapport à mambo ezana non eza par rapport à makambo te ye siko azomona nde bongo omona siko ke innocence a tellement likolo koleka mutu na biso nde ezosalaka bango pasi raison mosusu eza te nyonso wana eza nango kaka bazobaluka pour créer kaka confusion na mais population eyebi déjà raison na bango bazosala ça n'a rien à voir na makambo wana Inos B avec son âge oyo aza nango wana kozala koko ata est ce que ye denile ce soir azalaki na mwana lokola Inos B na niveau Inos B aza lelo est ce que bato benga mela mai na mboka oyo benga mela mai te mwana bato a réussir na vie ozo ya kobundisa chaque jour un papa ndenge wana ezosala pasi ezosala soni papa repose-toi atika mwana bato asala carrière na ye ozomona ezosala pasi moko koimagine moto olanda soki toolanda boye toyebi te qu'est-ce qu'il anime bafutaka ye combien mpo osala makambo ezosala ozomona alors biso toyebi ke groupe na bango wana ya banti valeur wana baza tellement armé na labo na bango mpona koya toujours kosalir noto olanda mosusu oyo c'est délinquance oh tu vois bien kala mingi te awa soki which azobenga légende lokola Rick Ross qui aza produit fini ça c'est grave ça mutoyo azana makambo oyo nyonso bino borefaka kozala nango yo zobenga produit fini o asali kaka message ya quelques secondes bolobeli yango pendant un mois muto aza produit fini ni chanson kaka message atanga kombo ya Inos B panique pendant un mois pendant ce qui 2 semaines bozolo bela yango kaka et puis ozomona ke aza produit fini or yo publiaki na page na yo 2 semaines avant publication ya Rick Ross qui a aussi la featuring na artiste na bino comme c'est sous na kana bino te ça devient un péché nous comprenons pourquoi vous êtes agité les choses difficiles arrivent bon se préparer voilà donc selon ndenge yo awa batuba longola na mituna bango que Inos B peut avoir un lien avec tout ce qui se passe contre la population congolaise. Lien na ye o eza kuna ezaka pona kosunga population o eza kuna ndenge mesana kosala. C'est ce qu'il fait chaque jour parce que bato bazo bandinga na babite que Inos B toute sa famille vit là-bas. Famille neza kuna bato ne donc aza muto ya vivre pona botami kuna. Tant bazo bandinga na zo sala e passe. C'est-à-dire bato bazo monde on dirait lui il est satisfait na makambo ezo leka kuna. C'est regrettable. Ozomona bayebi passion ya zala ngote et puis Denis Lessi ya rolinga kuna te koleka Inos B parce que Inos B a toute une grande famille là-bas o azo mona ke soki kimia ezala ngambo wana famille ne kozala calme mais lui Lessi azo baluka tu viens de dire de baliverne comme ça que les gens retiennent quoi par rapport à Spewana batika ba retenir que makambo nyonso oyo l'immoral ici, l'impudique ici à Denis, c'est autre que la télévision. Ils ont faux et archi faux et ça n'a rien à voir. C'est une super série de bas étages. Tu occupes un côté, tu occupes un détail. Ben Affleck, azo sala ba faire na Inos B, azana kati ya musique na. Ben Affleck azana ba faire ça na est quand même boye bien quand même. Azana ONG, je crois que ONG na ye ezala kuna pona ko sunga ba mama tout ça mais ezate que no eza soki ba société ninga lobaki ba société c'est faux et archi faux. Azata l'information montée. Ben Affleck aza moto yo c'est un grand aza moto nde azo sunga kutu batu.
nyonso wana toyebi ndenge asukaka finalité na ye eza kaka babenga ye bapesi mwa quelque chose okozwa lisusu eloko moko te papa kende sika osalaka. Une question de curiosité par rapport à Rebo. Oui. Parce que quand on parle Rebo, on voit Inosbi directement. Une question de curiosité, Nalanda qui portait parole, il y a Ferregola, plutôt communicateur, il y a Ferregola, Tracy Eleza, Oyo a Lobelaki Kambu, il y a retrait, il y a plutôt Tuna, et pas Nabino, pourquoi ceux qui nous Rebo, ça qui n'a fait le moyen album, ceux qui ont soutenu tout Nabino. Comme je vous reçois aujourd'hui, vous êtes, vous représentez l'artiste musicien Inosbi, pourquoi Bolongo Lanzembo, il y a Rebo, na album il y a Ferregola. Dynastie. Mais biso album Dynastie est album ya Ferregola. Biso to longola nzembo ndeni. Te ba biso ki ba retirer nzembo wana to na bino. Il faut y avoir éclaircissement parce que biso ya lobi bino ne bonne explication. Non non, c'est album na biso te. Bango nde bakolo album. Tango batiaki nzembo, babi pourquoi batiaki yango. Tango pe to senga ba longola, babi pourquoi to senga ki. Soki bazaki sincère na bino. Tango to senga ki ba longola nzembo, siko to ba senga ki ba longola nzembo pourquoi? Question to. Mais il est précis, il faut qu'il éclaircir pourquoi bango batiaki nzembo. Ngana ko pesa raison pourquoi to senga ki ba longola, soki Tracy a pesi raison pourquoi bango batiaki nzembo. Bino botiaki. Mais botiaki nzembo parce que ba yembaki na répondre à place à Tracy. Batiaki nzembo. Non, on est des intellectuels. Soki ayebisaki yo ndenge wana. Batiaki nzembo parce que Rebo a sukoli mai alati kitoko atie parfait na ya cher akoti na jeep na kitoko direction studio bakutani na Ferregola parce que ezaki déjà rendez-vous bakoti bayembi kitoko basisi makambo nyonso Rebo azwi nzela azongi ndaku Ferregola a continuer na nani arranger babungisi nzembo ne nzembo ebimi po Rebo alongwa na ndako na koyemba. Je pense pas que Fer abengaki na esprit pour un respect à public bazolanda biso. Parce que je ne pouvais pas dire dans ma camboana, parce que ça m'a cambo déjà les cas. Mais ce qui est sûr, c'était sauf qu'ils qui manque de professionnalisme à côté na bango. Parce que le président Inosbi a très bien organisé, Batubaye Biango qui a bien organisé. La chanson Obayemba Rawana, ils ont une chanson Obayemba depuis longtemps. Et où melara déjà banda Obayemba chanson. Tu es pas tout est un album wana. Et puis Rebo Ayara Oyemba, tatika voix témoin. Na nzembo wana ezaka voix témoin ayaka te ke no ayembi nzembo featuring déjà tika voix témoin il fallait que koyemba tant to moni ba aligner nzembo wana ba contactaki bango pour que ba bisa bango que so bolimbo bisa nzembo wana l'artiste doit venir chanter il faut ya koyemba parce que chanson boyembi plus de 4 ans passés si c'est 3 ans ou 4 ans façon artiste ande au travail na ndenge ya kolisi boulot moi quand même évolution ezali il faut ça la moi quelque chose ba ki non problème ezate bazeli contact ba benga raté. Et à notre grande surprise, tu vois, ça qui va manquer nzembo so ke bimi na format oyo biso to sepela te faut bimisa nzembo na format so ki Rebo aye ko bandela oyemba. Mais bango ba sala ki yango te tant ba bimisi nzembo kaka na ndenge wana de to senga ki ba retirer yango. Et c'est ce qui s'est passé yango ba retirer ki yango. OK. Ouais, c'était ça. Donc au moment où ezaki na nzembo ezaki voix témoin. Ezaki voix te ka aye pe na yemba. Non, ezaki voix témoin. Ah. C'est ça la vérité quoi. Est-ce que tout va bien entre Ferregola et Inosbi? Oui, bah ça un problème. Ce sont des artistes. Parce que tout le monde a clipé, Nzembo Bayemba, Babana, Inosbi. Non, ils ont président Inosbi Azawana, so Yembi Naye. Il était, tout le monde y a rêvé comme il faut retirer parce qu'il faut témoin. Non, ils ont un gros problème au côté. Ceux qui ont solo li barragé ma campagne président Inosbi a la clip. Honorable Rebo Chulo là ici quand Zaina PC Mbote aoya pe aoyemba ba osala makambo tous ceux basali makambo bien on n'a aucun problème avec eux. À niveau économique. Non, niveau monté, bah on va dire ça niveau ça normal tout ça calme. Oui, comme il faut ba arrêter ba condition ni as artiste ba nyonso biki no so aux pour collaborer na artiste il faut quand même que solo là. Ce ba solo na bango, de ba solo la kitango ba yembaki, bo solo li petanga osala clip osala un clip sur azana temps c'est pas un problème. Madeleine Bobeta qui peut ça bien après Madeleine bo boulé lo musouté peut-être boulé notre chose c'est que nos calendrier déjà toujours misa calendrier na biso ba comprendre ce qu'on est en train d'arranger makambo bien zali makambo bien vraiment zali ba griffe ba ko sepela ba comprendre que nos artistes na bango chaque jour à travailler pour na komemela bango toujours le wasika et je crois dans peu de temps ba comprendre qu'on a beaucoup de production parce que ils ont prendre ma visa te ba visa ça nango donc on va circuler.
Voilà, merci beaucoup, Quartier Hassani, pour le passage nayo. Comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est votre droit. Merci. Quand vous avez demandé qu'on doit venir faire droit et réponse, je ne peux pas vous refuser. Sinon, vous pouvez même me traduire sur une émission. Vous étiez choqué, vous étiez dérangé par rapport à vos propos, il y a prophète Denis Lessi à l'égard, il y a Inosbi. C'est pourquoi vous êtes venu passer pour essayer de recadrer les choses. Oui. Dans cette émission, griffe partout dans le monde, retenir en général, dans le passage général, et puis moto sur les aussi ça la mission. Griffe va retenir que le président Inosbi a toujours dans le studio, c'est la date, c'est la son aussi pour comprendre que l'artiste a côté. Je tiens d'abord très sincèrement à couper sa président Inosbi Mbote Sigazali, Prince Baloume, le manager par excellence, Napesi Jizo Mbote, Achille Baloume aussi chef, Napesi Bangunyo Mbote, Mamare Bochulo, Napesi Mbote Sigazali. Je tiens à saluer mon grand frère Kamil Hassan à partir des États-Unis, As Bassani na Maroc. Je salue aussi Maître Ansignemo, le boss Issa Jean Bosco, son excellence Juvenal Kabwende, excellence Daniel Monanteba, excellence Emmanuel Ramazan Chadari, coup sur coup, mon père que j'aime beaucoup. Donc, bateau n'a pas si mbote. À part ça, on a les solo moroboy. Ça a le couteau, banolo, en fait, si na suka to monete, mais peut-être si mbagate to neni, on irait Inos Binde Falasa la, azaki parmi les artistes, il fallait ça l'ouverture. Il y a Kano et tout aussi la Côte d'Ivoire. Non, biso pe tozaki, il fallait que to bêta. Il fallait to les 6, les 9, après il y a eu complication mora mouké. Reprogrammer concert na biso après Cannes. Je crois bazo finaliser ma. Mais vous avez une ouverture ou une ouverture dans 4 stades depuis l'année ezalaka. Biso programme bango apesa ki biso, eza ba date on a pisio awa. Mais après temps ba reprogrammer, mais sinon concert est maintenu parce que caché artiste déjà Futamaki, artiste azo c'est la kaka so ba pesa date yena parce que il y a festival automoni faire fali oui, déjà Inosbi pas azo caché na ye azo c'est la kaba pesa date ya obeta na ye. Surtout ba autres sous coupe d'Afrique qui c'est ça donc biso neto ya c'est pelisa bango quoi. Inosbi ya toujours clôturer comme leader na bango. En tout cas, merci beaucoup Quartier Hassani, c'était réfusé. Ya mona émission na biso. Merci na équipe na ngai ya technique ko bozaki wana pona ko assurer les biso pour que bandeko ba na émission bongo na bokebi. Par vous, c'est ça au caméraman assurié, David Diwantesa, Gilles Vazolandonga et puis Château Kolo na réalisation émission. Et merci na baboni sur la voix du peuple. Tout le monde l'année prochainement. Bye. Naturel. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi études et belé et puis qui si on ils ont la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka qui si on tozo produire na CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, pour associer gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Tout ça, on a dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki et puis ils allaient retarder repousse les cheveux blancs. Tout ça, puis na parfum na biso ou tout ça à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité na ils allaient quitter ça stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments. Tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allez na kiss na biso diazostimule, ou ils allez traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez na kiss na biso zingenalis, suppo na comprimé.
vous allez traiter différentes formes. Il y a hémorroïdes interne et externe. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez na kiss na biso sensifos. Vous allez kiss il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème. Vous allez traiter différentes formes. Il y a maladie ou il y a ploposo. Mycose ou c'est la na makolo ya bana mibali. Maladie empêchement palata et pas ya bana. Na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex. Vous allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium. Vous allez kiss na biso ya tension. Ils allaient traiter hypertension. Vous allez na borex. Vous allez kobombisa système ya papa. Ils allaient komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila. Ils allaient kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon. Ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter myome, fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kubota. Vous allez payer na diabéine ou ils allaient kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na